Voilà, nous sommes déjà avec Viviane Abiel, donc l'artiste, Touzani Awa. Nous sommes dimanche 27 août 2023. Tu as vu que le journée moi à l'Ossambo. Mais nous avons bien ici, sur le nom de Viviane. Vous santé et puis Pierre et l'équipe bien quand même. Santé ça bien par la grâce de Dieu. Pierre et l'équipe très bien. Très bien. Moi, il y a pasteur Nani. Nous avons un apôtre Bolia Bonoa Omer. Ok. Voilà. Alors, Moussa, nous peut être ça va? Ça évolue? Bon, Mikolo, on a un na sala. Mikolo, on a un sala. Na sisa, on a le coup, ils attendent à kermesse. Aussi, ça n'a bon auto ça théâtre. Tout le monde bon auto tekana. Ah, ça c'est bien. Alors, aux gens nominés parmi l'artiste OP, Tiebango, Nakati, sondage, à théâtre, on a besoin de Boussalaga par rapport à Mongita Award. Est-ce que Viviane peut aller nominé? Oh, c'est qui m'a mais nominé à bateau yo, en actualité. Ok. Hein, Yves? Non, vous avez l'actualité, mais actualité pour voter, actualité. Organisateur wana pour perdre té. Ozolanda yango bataka bato bazana actualité pour bango pe ba gagner, pour ba bimisi eloko, pour ba zwape eloko. Eloba Marie-Jeanne Bololé. Vous comprenez? Bataka bato bazana actualité. Viviane na mona na suna ba théâtre té. OK. Ba otanga ndeni. Viviane na suna ba sixo azala na ngokala té. Ba otanga ndeni. Pour ba zwa perte. Ba zwa perte. Pour se batie muto ba voter té, ba voter muto azana temps. Ba zwa perte. Bataka bato bazana temps. Eza lokola batie fali na ferry. Ebi ke fali na ferry na musique na mito bango nde ba opela. OK. Ozomona ba oto musicien moko boete oyo mususu tocha ba vie na biso ba sala kala mais apema na ye. Ba otia été. Ko ana disque été. Viviane ana disque été toloba. Viviane ana na théâtre été o lelo ba koloba ke e cartonaki a salité avant na nda ko zi batan repos belé. Ba otia pourquoi? Voilà. Mais yo monde total et cause en fait nini. Bazo tcha te ba ko benga ote point. Kasi pour ngai moko na oso batan repos trop. OK. Ozo comprendre? Batan repos. Dépend na yo moko nde. Bon nani. Viviane ana capacité nyo surtout. Ya tourner théâtre. Ozo mona Viviane ana maele ya scène. Viviane a yebi ko jouer. Et ça dépend na nga moko, dépend na nani. Mais à part wana président na nga Bobo Manoka benga nga na tournaka. Donc ça benga na kendaka na bandeko mususu ba benga nga na kendaka. Mais yanga moko penande bandeko na biso to mona ba na top mikolo yo. Viviane azate. On a tout le vérité. Maintenant vous avez na SBP tant on est dans SB ça puis moi ça va. Mais oui, top ezala qui pour SB ta la marati. OK. Sur les gars, c'est une question où tu retournes un peu dans 400 mais SB bayan droit ya SB bazali. Bayan droit ya SB baza. Tout le bara vérité. Viviane aza lokola, Viviane aza artiste comme artiste nyonso ba ko inviter comme ba ko inviter té. Bayan droit ya SB bazali to mona ba Shikito autour la maman na biso kala mingi te awa o mona ba Linda coach baza wana ozomona wana pena mitema ya SB. Ba biso monsieur ezaka so pièce ye ba bengo so pe ba bengi ote Viviane aza mona SB te c'est normal. Bon il faut kaka Viviane. Bon il faut kaka Viviane. Voilà, merci beaucoup. Donc tout le monde déjà lobby n'a pourquoi Thérèse qui vraiment plein la masse solo kaka ya Viviane par rapport à les kaki. Donc toute l'actualité Zaki un peu la comme toujours il y a Viviane Abiel pour ça que mission moko au mekaki ko loba mambo toucher les abakouk ba sepelité et côté boyepé ba ndekusu ba monique appuyer Dada International ou azali bongo mona ya mama top par rapport à Masongi et à Matongi parce que ils vont poser ba bizali motongi monene otonga ki yango yo défendre ba ndengano batongaka et encore une chose bandeko pena ba sepeli na oti nebité en fait mulimu oyo ya koloba ba vérité obimisi lelo nano loba yango te babita ngala SB oyo loba ka tanga tie musika ndeko mona ba vérité lelo. Est-ce que Viviane ndenga zaboye pour arrêter par exemple le film na SB ya lobby to lelo na linga mingi batamaele batalanga ngani naza boye ba émission nyonso Yves na lekaka na kumisa ba coupe je crois
bazonga na ba émission tout donc apena mutema nanga ezalaki ba bakuka ezalaka ti siko ba bakuka mutema Viviane. Pourquoi? Parce que bazalaki bon non lobaka ba bakuka en général po ba o ba ya pa nanga na solaka na bango ba bakuka ba bisanga ke ba bisanga ke to ba bakuka to linga kopé yango na chaque fois bomona na ba émission nanga na lobaka ke ba bakuka na pesa bino mbote o écrélanga voir même ba problème na batu que Viviane azalaka abakuka na lega na bémission be na explica babakuka baza ba fanatique ya Sila Viviane aza collègue comme Sila. Vous comprenez on appelle ça na explica na bandenge nyon surtout ba comprendre te na ekoloba lelo mabe nini o nga na lobi na lobeli Sila na fingi Sila pona ibaka babakuka ba fana Sila balinga mingi te batoyo ba finga Sila or qui est émission nga na salaki bato yo baza batu ya mayele ba ovanda ba osela ngo ba analyse Viviane alobe loko moko eza très capital ba fanatiko ba ka peme na biso bango tende balakisa biso ke balingi biso na ba bakuka o nga na solaka na bango baza ba mama mikolo ba papa mikolo ba yaka pa na ngai po pesa ngai juste ba conseil voir même émission le kaki lobby ba musu ba benga ba pesa ngai ba conseil wana ba vrai fanatique bango wana Sila na minute aza leader na minute oyo qu'il pleut ou qu'il neige aza na top na pesa ki conseil lobby par rapport ya ba vanyo soninga zolika to ça un peu clair to solana no kimia konga na Viviane ko leka na émission te pona finga mutu alors mutu o leka na émission finga nga bravo pour ça la publicité à Viviane bravo là vraiment na féliciter bino ba on ba fingi te ba finga nga ils ont tout sambela kaka et ça lo bien si ko na loba nini na lobi makambo eza normal batamayele ba comprendre nga bato ba moni ke ba comprendre nga te baleki ba ofinga nga c'est à base de quoi ba ofinga Viviane tant to mona lelo kombo ya si les autres à la salut et ça la salut par rapport à banani nga na pesa conseil na concert na nga sila nga na problème na sila ta so que c'est que Viviane avandi awa atonga sila mais ba voice na ba vidéo linga ke bima. Pourquoi? Parce que tout le monde a kaka et banda ki boy Belvi kutu asalaka voice mo be sona journaliste ba bimisi voice wana intel yo kita asalaki voice ba dinana ba bimisi voice wana bon so zaki Viviane atonga sila ba bomba pourquoi ba bimisa voice vidéo nga na leka na tonga sila na tonga sila sur base de quoi d'ailleurs na bémission nga nyon surtout na za aposa bato ba comprendre nga na bémission nga nyon na salaka na yaka te pona finga mutu boko banana ba comédien bazali kolo ba yaya nanga kitati na se na leka na nuté na émission pona léser mutu non soki lobi na leka ki pona lobela na lebisa ki journaliste wana boko yeba ba vrai na ba faux pourquoi? Parce que nga na sala émission na lobi bato bazo créer si la ba problème eza ba fanatique ya sila na ba journaliste ya sila na lobi ngo pourquoi? Parce que tant vous voice ezobima pourquoi? Parce que ba osombango toke non na ngambu mususu ya Belvi Belvi so ezaki na ba bo excusez nga pardon na pesa ka ba exemple et pas Belvi so ezaki na ba fanatiko ba bandai ko somba ba voice mbeto yoka na ba voix ya bato mususu ko zande somo po biso tout otongaka muto ko loba kenga na tongaka tete akosi na oloba na mutu na ndenga bien oloba na mutu na ndenga mabe otonga ye parfait to moenge beni muto aza sembo zaka nzambe na lola biso tu na seto aba sumu ki mutu nyonso atongaka nga na leka na TVT pona lobela sila mabe na oleka na TVT pona lobela Belvi mabe ni bandeko ba na sena nga ni ba balikona nga na pesa ki juste conseil pas sila omoni na minute aussi la za lokola fali na biso ozo comprendre ngo za lokola fali na biso na minute oyo batu combien ba finga fali to feri batu combien ba finga bango est-ce que baza wana ba salama pona mafinga ye moko sila nga na encourager ye pourquoi? Parce que acha message na chaîne na page na ye o bato bele ba yebi on me basaka ba ignorante que sila comment sila pona mafinga te bazana ba bosana yango même ba fanatique ya sila ba yebi yango que sila ta voir message aboyi muta finga mutu na kombo na ye pour sila salama pona mafinga te oso comprendre ngo eza jalousie zo sala bango pourquoi? Parce que na lobika vérité na meki moko simplifier makambo susu ba kuko ya ba vrai ba mona que Viviane a raison ba kuko ya faux nde ba olobake ba osala ngo ba analyse na ndenga mabe
ngai na pesa juste conseil na sila ndeko na nga sila na bandeli su po na lelo na yoka la pasi na ko bimisa voir même ya misu mama Chaque akenda to kitina ba mélodie ba diamant makila pardon to kena ba mwana biso nani masirika bazali na ba fanatique te na yoka pasi na bandeko na nga na bakenda bakina ba fanatique ndenge te na yoka yo zela na expliquer yo po na yoka pasi na motema nga na uti église bino bo finga nga na osambela tozana se na moyo bandeko na nga bakenda tilo na yoka pasi suzi bantu akei bazali na ba fanatique na bazapi ba famille bandeko na biso bakei ba fanatique na bango bazapi oh lelo na minute oyo bana ba famille batiki bana nani atamboli na ndeko na bandako bandeko na biso bakenda nani fanatique nini atamboli na ndako ya na makila tiki bana ya Melody Mpoi ya Suzi Bantu ya Mama Shako ya Ser na nga Mindondo fanatique nini atamboli na bandako na bango sikoyo akende kotala famille na bango nani bo bebisa biso musala passer de la fois leki na cher afuka mi aleli pona bino bato ba ko créer ba problème bozo continuer kaka ngana leki na sali si la message à mabe na pesi si la juste conseil na minute oyo soki balobi lelo vivre na fanatique ya vivre na kona vivre na libulu akola na libulu mwana nga wa ko tikala nana ko tala ye ke vivre ni wanto linga ki mingi atika ki mwana nana ya ko tala ye fanatique nini o besoin encourager le mal si la star munene lelo tolo ba o lelo soki ba tongi sila pour sa star ça célèbre pour n'était pas autant à Viviane bon mon niveau ça vient de bimi pour Viviane a vandi a oso ba répondre na belé fanatique ni na ole kana TV alo ba ke voice bima ki ba tonga ki Viviane ba ba libanga na mango eza côté là botika ko distraire sila botia na ba rankina ba concert ba confrère na ye pourquoi moi je m'en fous je m'en fiche oyo se plananga se plananga se plananga te suite à qui place mo bando so ba voice mettez ka ba voice bima ke belé pour bino bo so ba voice asila bato baza ko enregistrer bato ba so courage ya ko pesa bino ba voice po pesa bango ba mbongo ba $100 ba $50 mais on to lo baté to ko fana so kimete ba koma baté comme salut ngana lobiango Yves molimo mo centre za kati na nga ndeti ninga na pesa ndeko na nga sila message peut-être là musu na téléphone ko za bien te funa le kana media oh tout le monde ba yoka to sunga sila boko misena ba rankine belé ba pesa bana mususu privilège ya ko manquer sila de ba respect belé est-ce que sila on mérite ba impolitesse ya bana mususu mais quand on mususu bandeko peut-être ba mona mabe ko to lo baki bandeko wana bazoluka déclin bazoluka shit ya sila oui. Pourquoi ba luka shit ya sila bo soutenir star na ba film asali na mona ka bandeko belé basala ngo na encourager bango chaque jour promotion ya film ya sila to mona ba fanatique ya Fali basala ka promotion ya star na bango so qui disent que koti que nous kotala ba nombre de vie ba fanatique a faire même basala ngo que ta nombre de vie ba osomba eloko po ani po star na bango mata star ba beta concert ba tonni na stade ne bango ba soutenir star pour soutenir star pourquoi pour bana kanga nana tonga kiye nana baki mabena ye nana kenda ki boye wana nde siko bobi ke ba soutenir ye te bande ko nga tuka bolimbisanga na oya na TV te pona finga bino jamais on ne so finga lo ba n'importe quoi yena nzambo nga na sambelaka pe boye bango oyo nyonso sa les missions na komba Viviane na fin du mois na yo ekota envie ekota devi ba futi yo olia mbongo masumu pourquoi parce que ngai na oleka na TV pona pesa kimia eza devoir na ngai ona olala na ona ola mukasente espace ko expirer ngai oya ko boya ngo etali je m'en fiche na l'essentiel na pesi message na désert voilà mais le lozo insulté to moni be monsieur Belé na kacha ba commentaire bande ko ba fingi yo mo Belé ba finga nga parce que pona bi vérité ba antichrist ba Belé ba antichrist ba se Belé ngai le temps on a sola na sila na comprendre bon nzambe kacha sila ah vivant eza mamba nzambe totala te to sala boye na comprendre bon nzambe kati na ye soko ozana matoya azana sagesse oyokanga et osale bien ala na ba fanatique on a te na leli na komba bande ko nyonso bakufa ba fanatique na bango bazapi ba fanatique na bango baza wapi ba fanatique mama Shako boza wapi mama Shako yona tiki famille na ye boka na kotala ye voice ya mama Shako ezapi
po bandeko bakenda biso sotonga na bango na mabe na malamu na bango ande kona zala kutu boye suja zala kutu boye totonga bango voice na bango za wapi po muto ko sombela bango voice azate muto ko sela bango polémique na TV azate botika ko distraire sila ko botika ko distraire sila mabe mino de vérité ngone sa bino passe botika ko distraire sila ngana na problème ata moko te na sila ezala bandeko nyonso basala théâtre na problème ata na moko te to mona bato ba okende ça nous plaisir que artiste wana kufaki mira eso ya utokufa mira eso utokufa à peine même pour bisa ngamba fanatique nini ya mira eso bageta kotala tata na esi kazali ba fanatique ngamba zalapi poza ba fanatique ba vrai ko ba fanatique ya bien temps mais auparavant Viviane azaki wapi pona ko ba makambo nyonso to moto izo ezalaki nango omonaka makambo ezalaki bandeko na ngai lelo bo mona nga mabe lobe kuna bo mona nga na loba makambo bien liboso ezalaki nango bo mona ke rankine moko normal na ndenga ba succès a oya leki wa leki ezalaki bien passer de la foi leki apesi conseil na cher afukami libana nango bato musu basala ba émission pona ko finga baninga mususu na yebi yango te nani vraiment yebi yango te makambo ndenge ezokende ngana koleka na TV te pona pesa sila conseil so na pesi sila conseil c'est que ba fanatique no so sila fu ba attaquer nga pourquoi pona lobi vérité to pona lobi mabe to pona fingi sila na mona bino boyeka so muta fingi sila asali voice sa mabe bimi boye bo attaquer nga sur base de quoi na tout na bino sur base de quoi bon fula nga c'est bon mbongo ezokota na YouTube na komba Viviane na ndenga mabe au moins ezalake bo défendre sila Viviane na lekaki afingi sila la bolia mbongo soki Viviane na lekaki na émission te afingi sila bolia mbongo masumu lobanga na sambela kanzambo abakufa so na sambela kanzambo azana bomoi boye bango sima voilà mais Viviane azala pembeni ya sila bisalu osolola ozala na ndeko na yo très bien en fait nini kabola bido ozalaka na ndeko sila très bien nini kabola bido lelo kozala na ndeko sila très bien ezalaki so asali film abenga Viviane bongama to banda film chiko lokola aobenga ngate Viviane bongama to banda film funa kanisele mabe to bengo te pourquoi chiko ngana naza artiste ya sila teza normal to mona ba Kevin mona ya ndeko nga de la paix abenga ngai na benga ngana ba film nyonso te batebele basala ba film babenga ngate fu parce que poni botuna kateke poni ndeko wana benga côté poni ndeko wana benga côté batebele basala théâtre awa si la benga bango pourquoi pas botuna kate poni ni babenga côté boya mbela mabati basi to c'est beleti poni ka Viviane ka fois tourner ka na SB pourquoi les gens baloko na tuna SB te na comme ennemi asila to na comme ennemi ya bato bana kata groupe asila mais balobi bakanga kiyo songi na otolo bango ne ba na uti ko lo bango ne bandeli awa eza lukuta ce sont des mensonges siko Viviane na tonga sila ba bombango pourquoi Viviane na zanani na eloko te ne boloba na eloko te mais na miso nzambe na za utile pona sala musala na ye na landa kaye comme il faut na sambela kaye malgré na musumu ki na sainteté oui na sila na problème atana sila ta moko te so ezali ke Viviane na tonga sila Yves ba bomba ngata seconde po bango ba luka ba vie na kombo sila na tuna ki ba on émission na sala ki na Nushka mutu nani oyo asala ke émission na kombo sila na fin du mois YouTube afuti akepa sila e zoa na lobela ki yo YouTube afuti na zoa ta 1% to ta 10% te 1% na yo yango nani bazo profiter na succès sila ba olia mbongo siko ba kopesa sila conseil bien te ba ko mona pe Yves to boy te star nyonso batonga ka to moni président na biso ex président na biso Rais Kabangi ba tonga eza na pouvoir alongwe ba tonge kaka mamo livre asunga anosunga biso awa ba asunga biso ba tonga atiki ba tonga siko oya ko yebisanga ke ya tonga kate nani so ba moni eloko moko bimi batongi pourquoi banaliser ngote bobo ke musikati biso to focaliser to tanzania na biso to kende ba film na biso star na biso mata fu bozo ngaka sima mwana boya to wakisila boye mwana ngwa sali ba réponse à mabe à répliquer mabe a fingi sila bango ba sepeli souvent eza kolinga artiste na bango mingi bien eza kolinga artiste na bango mingi te ezali koluka ba vie bango ba luka ne bénéfice na bango na kombo sila nga sila na le kamne ata moko te ba finga bato yo ba finga la sila ngai souci na ngai ezali sila atala ba vrai na lobaki yango bien président ya Babakou président Yoshua
na ba ki ngo très bien émission Nouska atala bato ba osala promotion asila na ndenga bien promotion asila ba osala ba promotion asila na ba film ba soutenir sila na ndenga bien ba journaliste na bazwa mbongo oyo boya na mafinga bazwa mbongo te pourquoi parce que ye moko sila atia message na page na ye kenga na koma sila po na mafinga te to ko boma moto te dossier pe kotisi mwana na kati ba lebi na kokota la tika nga Yves tika na kobeta nga masolo te mwana aza sacré po na nga mwana aza na droit ya éducation ya malamu ngani naza beso na rata éducation mwana nga fo tanga ayo azo éducation ya malamu donc sauter page wana muto ya koleka kotiaka bana na makambo oyo ayebi valeur ya bana te tika nga na koya te mpo natanga bana batu nalobela bana batu te nalobela les concernés azoloba nanga c'est tout tika makambo wana lekango ça c'est bien. Alors Viviane lelo eza na bandeko pe ba fanatique ebele ba soutenir yo ebele baza na makanisi na yo ensemble na bango ebele pe babi quelque part Viviane community moi jalousie moko boye lokola ozasu na succès te lokola babenga ko susu te nde obaluki na maloba na po liboso bana osala be mission ya boye te ya boye te ni na fingi sila na ba commentaire ba ndeko ba omoni leza na fingi na sila te qui se sent piqué connaît l'affaire bato musupe bazana na baba bakuka fa ine kimia atala ngoka balekisa ngo bato ba olandela ngo ba opetela ngo sete ba luka intérêt ba luka batalama ba luka neza na mbongo ekota allez-y vite comprendre ba ndeko na ngai na linga bato batala nga bato baza bato mayele o ba comprendre bo finga nga pour rien bo finga nga pour rien bo mama suma pamba nga naza ko s'adresser na sila bisalu aza collègue na ngai lelo so vient na tie muzolo likolo akoya matanga akoya a contribuer ba fanatique maasha ko baza wapi ya masirika baza wapi natanga sunani bandeko bakena boka pasi te boza lelo boyo kosa sila boyo kosa sina tino basi lelo boyo kosa sila pour un intérêt nazongi lisusu bato nyonso ba journaliste nyonso bana lobela Karine Mokonzi bakenda wapi bola na Karine Mokonzi na succès baza parlons de molobani yako na loba te bazolanda mutu na intérêt so za na succès ba ye bandika succès éphémère ngolo ba bongo lobby et succès na minute to loba boye ça tansi là lobby to loba kuna nzamba otombola mutu mususu bolinga te mutu mususu otombama bolinga bocha sina barakini pourquoi boyini ça si batu na mitema sila po anini pourquoi pour intérêt na bino ya ina batu. Voilà. Mais est-ce que ça par rapport à l'identité oyo ndeko Viviane a fait ça la bateau pour bateau bazali na image non plus SB oza mutu ya abaku ngai monio malobe komi ko kende ma procès ngo komo kende na ndenga ba vérité peut-être moni ba changer Yves mama loba Viviane okale kana ba TV na loba ngona linga babaku Viviane na ndima ba chapeau nyonso ba tianga Viviane za baku Viviane za mutapo na ndima ngo mais siko ka Viviane ngo tangwa yé pour apporter bino conseil les vrais botika les vrais bo soutenir star na bino mamba bien ba otie na barankine mabeza wapi tangu ndeko na conseil mutu aza mayele ya oso conseil wana anungo lango aponi oya bien asale lango fo le ko finganga wa fofo botika sila na ba couple de père de mère de vrai botika ye pour ba otie na ba neti sikoyo na ko loba bano ba oyo ba sel na baba tala angaye toza kaka bano baba batongaki namoni badada Davina banani palmiche na ba palmiche bainisi bango pasila batongaki pourquoi batongaki mutuna na bimisi voice wana bongo se pose la effort bala de la mutuni na bimisi voice parce que mutuna za kine ki wana e patongaki soki Viviane atonga sila bo bimisa voice bimisa vidéo na likambo na tama côté c'est ma sœur na moni ozo bana passe na motema na yoka passe bandeko na biso bakufa ba fanatique na bango ba te patrie ba famille ba wapi nga na uti osambela bo faire très attention na ngai bo faire très attention na ngai nga na mona molimo nga na sambela na ba psaume na yebi ndenge ba sambelaka bo faire très attention
Non, là, la minoto, on a se. Non, là, la minoto, on a se. Libonde li na ngai ekosa misala bomo ina bino o mona makamuse bana ko marché te o yeba cause te okanga bandoki ya famille hein nzoka eza bato yo luka ba problème na balabala yo kasi ndoki ya la kam ta famille na ye ndoki ba changeat et comme ata muta balabala yebi otakoti fait très bon na attention na Viviane ngana za ko s'adresser na sila oyo tanga komona ngana TV na personne na bravo félicitations parce que on la promotion à Viviane Viviane asala pe pona mafinga te lokwa sila bisala asala pona mafinga te ngana mafinga sila te na opese conseil na ana ya tala likambo moko te bolo ba obo okolo ba je m'en fiche l'essentiel message est l'équipe na désert na tei na désert otika succès na ye et que de normal azala bon terme na bande ko na ye point barre donc c'est le yo le sila azana relation vraiment très bien te na ba collègue ne belé musala kasi basala la émission balobaka bata théâtre balingaka sila te balobaka ngoti bato ya théâtre nyonso balingaka sila te mpona nini bato bayinaka sila mpona nini sila vanda na bato nyonso te camarade intime ya sila eza Ursule Pechanga nana yebi yango te baviviano baari bamisika pire camarade ya sila ezaki Ursule Pechanga bosangisa bato nyonso mpona nini bato ebele baoyina mapoa nini atongaki sila boyini atongaki sila bino botonga sila te bovanda wana boloba ata botonge bolobi makambo na ndenge bien botonge kaka bolingi sikoyo nini bolingi nini napesi message moko normal eleki boko mofinga nga j'accepte parce que mosala oyo nasalaka emérite mafinga so nabaki lelo naleka na TV te mais motu moko alingaka aleka te mpo afinga nga bravo parce que ebele bayebi ngai soki nga moko na oboya lelo le mosusu baproduction ya nga moko Viviane nayebi na ngai ta na ngai ezali nayebi makambo na nga ndenge naosala mpe course na mutu te naosala course na mutu te tokolo babe Viviane lelo acontribue mpo na SP na contribue te nayaka nakutaka déjà SP ezalaka nakutaka déjà SP ezalaka ezali ataka na mwa pièce babingisaki yo déjà wana mwa édifice na mpe ezali wana ivi nakuta déjà SP ezalaka. Voilà, ça c'est bien. Alors, tant le lot, aux hommes on est au Viviane. Est-ce que tu as que Abiel Nenge ndekona benga ke sustain ba film ko ta pena moko na kati wana pa tonga yo beta buka yo pe na ndenge mo na ebite ngai na vivant bongo te na ko kanisela te hein ngana ko kanisela mutu mabe za lisumu papa na journée mo funa sumu ka combien de fois déjà ko tala na ngabo eza lisumu ko yoka na ngeza lisumu siko funa sumu ka combien de fois nake na ko kanisa kana sala ka bona sala mabelo na eza lisumu funa sumu ka combien de fois ngana kanisela batu te ngai d'ailleurs ni na zaboe so bo mona nga ba repo belé na ke na boti na sali boye na ngana nga pa na tika théâtre pourquoi na ngana tika théâtre na sala nga mutana nga mususu bongo siko so mango eke bien te il vient atanga classe il vient na ba capacité nyoso na ko tekeloko so mama il faut na zaka star et bon siko so mbala yo bala nga lobi ke vient tika théâtre na lo banete na boy libala nga théâtre non système a bloqué le moment top les lieux a regretté na ninga na que lelo s'il a bloqué est-ce que tout le monde lelo Viviane de la paix à la sur SBT tant que pose à bloquer il va bloquer mon sous pour tous ceux qui nouvelle que il pose à bloquer parmi ba o ba bloquer ya mama top na ebité en tout cas Ivio aux ara mama top yamba une émission en tout cas aux ara mieux placé ouais ça le bagage déjà peu écran et puis Gabriel bon siko yanga inini yo peut pas bloquer au te boy camarade ya sila eza Ursule Pechanga OK mais ça est clair ngana ndeko sila bando benga na ba film il vient libonga ma tournage ça a benga te funa landela pourquoi zo benga te pour ni kate Viviane pas ko ça lelo kona bengi sila yo tourner pourquoi pas Viviane il faut za la kana sima bata ko mi ça la pété pour ni te pour limiter na pourquoi na ba capacité na belle fille na mayele je suis très intelligente scénique na yebo comme scénario
na yebo jouer na yebe ngote ba fan nga boza na wapi na tuno ba fanatique nga boza bo se manifester nan oh ba fanatique ya Viviane oh boye ba nga ti lelo ba se manifester pour vous avez comme to oui wa obenga ba côté là yo bien ata na côté là nga pe ko za mabete ko za bien ba fan nga ba lelanga wa mona so théâtre na amoni nga na théâtre ko le kati baza na finga pour na pesi ndeko si la conseil so ezali kota belle fille ba osoma ba vidéo ba osoma ba audio mais to yoka pe ba komba batu musuku na batika ndeko soma ba audio bomona ke makamwane aussi là na tonga te tout le monde est songi biso tonga kati bande musu bata so mais Viviane ba fanatique ba susciter na bango na ba fanatique o ba binga ba opena ba conseil ba yoka passe oui si faut sur la si le roi fait na pesa ki conseil le biatala na nous ka télévision atala pe awa pa na yo atala nga na pesa conseil yo za normal molimo mo sonde mtatinga na pe au conseil si la na vanda na tala non na leka boité na luba bu mablo musubat ba azar ezarate na vie azar ezate ça n'est de trop si là ma fille ça la hauteur wa star batonga it star ba lobela raye so ba lobela te wa star te ndimango so yo ke ngobeta maboko ina mututa osambela ratisi la osambela na yebi okenda église osambela pourquoi ba ko tula baranti za mutuna makolo bana musu ba zo ampleur en manquer na TV pourquoi moi so na TV na lo makambo par rapport à ba manquement eleka toza musala biso to souffrir na musala oyo toza na biso local toza na ba succès local même si la zara pe local biso zara ba local tant YouTube est le international ba otalo partout dans le monde et ça les jouer maticier on a succès ba tu va tonga yo ba tonga te pourquoi hein ndebe ba tonga ba tonga zara na succès ngai ne na zaboye na koko tonga mana ba sens nyonso tout vie à Viviane ezaka etalika Viviane ngana kota na vino dio na vino ngapani Hollande la Viviane kuta sala ka boye nyonso ba lo ba pona ngeza passé Viviane azala kisita na zo mwana point bar na tikali wana mwana nga azana tata bosibo mona mwana abota misa tata mwana nga azana tata na zo kize mania moni mo santu na ikoneko la na mbua nina boti mwana wana wasio bongani na besoin boye ba vie ya batu boye ba vie na ngata boye ba vie na ngata mutaye ba tata mwana eza mama wa vandi yao liana sana mwana tata ne pa ebike ke wana mwana nga basolaka ya minoni et puis mwana kitoko lisusu ya bango nini vraiment ça fait très mal makambo de kinde o sambela bo sepela vient à changer mais soit le qui na prière on osenga nzambe bolimbisi na osilika même bible zolo ba silika yoka kanda me ko sala lisumu te na yoki kanda na ko agir na kanda te na siliki te bana miso ngeza ya douleur ya bande ko na biso bakenda ba fanatique na bango bazap ba sepelisa mokili nga soki nani wasate na otala te akei aleli astar na nga akei suzi mwasi kitoko akei bafani bazap parla zoni ngolo banini na comprendre parla na ngina loba tangu tokendaka tokufi tokei ba fanatique wana bazalaka wapi bakotaka na biso na libulu balandaka ba biso ba famille na biso tango batikali basalaka nini na ba famille na biso tango batikalaka na lingaki o mingi ya conseil na pesi ndeko sila atala bandeko bakenda biso leki bango na eloko te tana bango tana koki bake ba fanatique na bango bazapi ami bina na kati ba fanatique te atala ba vrai na ye au comprendre nani ya na vie na pembe na ngasila na intérêt te sans intérêt on zolo bala ese na ba mida na tangi koma mutu te ba mida ba ese so so mes sœurs ba tu nyonso mona bandeko na nga na tangi koma mutu te na yebi mutema ese tan boso alinga sila na ndenga solo ngana yolo bakalinga sila te omoteke na sala la sala le contraire on a pe kuna nani mida so alinga sila mana motema ne mobi nga so na bika linga sila te na sala le contraire na yebi mitema na bango te ngana zolobela ba o basala ka msala sila na ndenge ya mabe point barre na tangi koma mutu te na fini koma mutu te na injurier mutu te na injurier mutu te en tout cas oya koyana mafinga j'accepte Viviane Bomono aza soda avant na ba Jésus comme Seigneur et Sauveur
bao bayebinga awa Satan oleka te na opesa mutu ampleur te na otanga koma mutu te bino bosala promotion nanga bofinga nga mafinga ni bofinga nga Viviane azaka na succès te eza temps passé Viviane nga zana azoka mibala bala mike temps passé nini mususu nini mususu mafinga nyonso tu boya nango sikoyo ya benjil bocha makolo oyo na maboko kilo bocha ka lokolo kilo te makolo bozio kilo j'accepte eza mambo kala bongo tala na okotala ba détail musu na ozwa bible bofinga nga j'accepte merci pour la promotion mafinga pe ezo participer na promotion ya Viviane bao bayebaki Viviane te bayeba Viviane na besoin ba fanatique na ngai oya olinganga na lingi ye oya olinganga pete na olinge te mais obike baba kuku balinga mingi osenga pardon on s'excuser mais yo Jesus na mo monto lisusu pelisi lisusu va bien baba kuku na nga onga la sona bango ba mama responsable balinga cinéma congolais ba mona sila osala musala malamu ba oke pas sila ba opesa nga ba conseil bazali balinga pe on s'excuser ba fanatique na sali nga mabete en tout cas jusque là nano na tâche te nana défaut te toluka nde kimia bakuku oyo baza pembe na sila ya vrai baloba te nayebi bango ntili onga lobi tosololaki na bango lobi tosololi bapesanga baconseil bagangi te baganga nde nini baganga pourquoi parce que Viviane asadresse na ndeko na ye sila babakuku baza mokili mobimba ebongo so bakaboli katikati boye baoyo kuna baza ya faux baoyo baza ya vrai boyeba bango nde nini à travers Viviane nde bocomprendre ke bavrai na bafaux balingi osexcuse nasali nalobi nini nga napesi ndeko sila conseil seke nabalosa conseil nayebisa ye zala pour mafinga la peut-être bazala d'accord to na ye awa nafingi bana biso oyo bauti voice euti kobima polobi ndeko moko ayebisi nga lobi voice maki ya belvi kutu nani oyo na journaliste voice ekobima ya badina na nani ezoya pourquoi parce que baosomba so baarrete kosomba vidéo ba voice ko yati nalobaki on a clair so ba arrêter na pesi pe exemple na mupanzi mususu ya famille Libota so eza ke bato akuna pe balobi bon biso be to se décider to soma ba voice okomona bato wana bakozala mieux placé ya kotambola matanga nyonso pembe na bato baza na téléphone ka boye botinda po ayebika ke na nzala botinda nanga mwa 100 mwa 50 bakomba bato nyonso ekobima bakomba bato nyonso ekobima ngai naza boye bato ebele bavanda pembe nanga bayebi na fonctionna na mafinga te na matongi te na fonctionna mafinga te na matongi te apekisa bango botika boye bato bovai na bango te botika umete lobaloba na biso bato tozalaka toyebani deja na kotonga na ngai eleka nango totonga na biso nyonso ti botika sila asala carrière na ye normal botika ye voilà na abakoko bosololaki lobi en fait oyo mpe bapesaki conseil bao bazalaki pour ou contre na bapele ozalaki nyonso to lobi en fait ya motu ya nini oretenir mpenza par rapport bamessage na bango bapele na bango ya motu ya oyo ngai na retenir eza kaka omoni bango balinga batanga bakoma na bango te soki nalobaki ke nasala en exception ya mutentel ndenge eza bien peut-être ya mutu nalobi bafanatique ya sila na généraliser parce que mpo nayebi mitema ya bato te nabaki mpe bien bavrai ive naza clair na bamessage nanga bana na bandaki ti sikoyo naza nanga clair batika ndeko sila asala carrière na ye normal bosunga ye bafilme talamaka amata lisusu aleka banabina oyo babengaki na oyo bosololaki wana sikoyo eza ya ngai eza ya ngai eza privé eza yanga eza privé eza yanga eza privé voilà bandeko baotala yo oyisa bango nini oyo ebele mpe bamonaki peut-être tension ezalaki mwa likolo tali bacommentaire mo ebele bao mpe olobaki naa na ngai na ndenge ya kolo naza na ngai na likambo koloba na bango te nana je crois message émission ebandeli ti suka muta mayela ocomprendre déjà eza bamessage ebele motu ezaka mpona sila te ezosunga mpe bandeko nyonso ezosunga voir même na ngai oyo na vandi awa message nanga eza clair ngai na ye mpona finga te
Na encourager ka bato ba ofinga nga. Pokola na ofinga. Mafinga na bino ebota misisa na betap. Osambela Viviane a changé. Mais boye bango soki oye yawo. Na opesa matière belé na bato na télévision. Pe na obengo pe na Yves yaka na ke affronter mutu boye. Na ke pe na l'état kangi biso. Je te jure. Là ma cache au bout. Non, biso vérité. Yo zelaka mukolo ngota na obengo na biso Yves tokita. Obata mata pembeni o filmer. Malgré ba okanga po ba otangi na ba distance na utiti boye mais là musu on a profité kana ba circonstances. Là musu na balabala bana on OK na ngai musu rendez-vous na ngai na moni okabo na telemi na kiti na taxi to bando bunda. Et maintenant peut ça ne s'attendre en plein théâtre si on a zangote. Na encadré na ba prophète na ba prophétesse. Ma finga tout eza kala. Bo finga ma finga sika. Les Français disent la colère est une courte folie hein. Et comme ça na kanate. Na jusqu'à na jino kanate na yo kande passe. Ya bato ba antichrist o ba na sens ya compréhension te. Kana ni na zanango. So ça star ba fingot. Ba ko so no makambo so ku te za yo te ba kosi. Moi j'accepte. Voilà, tout le monde souffre. Moi mbote numéro de téléphone. Non mbote te. Ça montre quand des appels. Non mbote te. Na leki na émission na yo. Pour répondre bato ba fingi nga na ba selinga ba émission. Na expliquer pe bato ba comprendre nga sens na olobela. Donc na été pour na bambote, tout pour na bambobo non na suki wana. Donc les lois artistes c'est besoin de diviser, c'est parce que tous na ba fanatique ya mabe. Tous sunga na te. Ba voice ya marcha ko za. O bato nga marcha ko. Na obimisa. Journaliste ni na obima alobela taba wey. Nani mais ce que ezaka la bande komi balé wana poani ezaka pas bevi ezaka pas si baza ba leader na minute oyo ko beta masolo na bango na minute oyo bato baza ba leader bango wana qu'il pleu ou qu'il neige to matato kita bango pour moment où mutalongoli bango azate baza na bango na succès na bango c'est tout à fait normal ba tonga bango baloba na bango Yves masirika sala musala kitoko wana kutu ba CD. Ba journaliste à masirika baza na ba fanatique na ye bato ba otonga masirika bo lobela taille malgré kenda bato ba se souvenir na bango baza bolinga biso ya lokuta 26 ans de carrière Adèle il n'a su nga voilà comprenez asugina wa to kutani mbala simasi den TV tout mon ami merci Pierre Mazan.